Les fidèles téléspectateurs, émission solo la bien, eza émission nabino. Nous avons été solo la connexion au bakangaki depuis le 1er janvier. Bafongola qui ont lobby. Na évité bakangaki ont pourquoi? Tu souffrir trop tellement ba congolais. Bafongola d'abord sur mémoire. Tu lire la connexion, tu solo la connexion, tu la relation la connexion. Mais bakataki connexion et pas ministre de la communication yena ni Lambert Mende au malanga ndi akataki connexion. Tu éviter akangaki pourquoi et afongoli pourquoi? Parce que total qui volonté na esala mais yimo akangaki afongoli. Nous avons maman au balinga monde internet pour ça yango m'appelle. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment est? Vanessa Maluka. Maman, quand tu es ma connexion au bakatela gibiso le 1er janvier ti ba fongola yango lobby le 20 le 20. Sentiment na yo ezani. Bon on appelle pour la ngala na sentiment na té numéro 1. Pour loko basali bakoka ko sala ngote connexion to lia kalango. To bika kalango mambo belé esunga biso na mambo. On est au saboye, biso a misusu, donc basal ba pays étranger, donc mingi romona na boye zate mais tant to kuta naka na ba WhatsApp to solo la et ça la biso bien. Mboka ezaki bien te senga ki foye to ye ba famille bango ba ye ba biso to za ndenge nini, biso pe to ye ba bango e ndenge nini. Mais to ka ka pasi do to na sala to ka pasi, ba le biso tamulai, ba kangi connexion, to baboyi to solo la. Bakangi ba compte na biso kutu batu susu tozara mbongo na batigo cash toziba mbongo te biso batindele biso mbongo ba parti ba poto tokela ba agence toziba mbongo te tisikono toziba mbongo te donc nga ne sengo te mais na ka na passe Est-ce que na minute nenge connexion zongi eza possible que vous avez ba mbongo wana ba poto batindela ki na minute ne connexion zongi elle ngo capable na koki kozwa mais siko eloko na linga na salela ngo. Et si déjà est makambo baby na mito so na zimbongo ngo na sa na ngoni mamlenga na sala ngo mwana mo baso mamo eloka mwana fete fete bana ba fete te to fete na kokoso yo yebika. Merci na yebika kaza conjoncture mboka Congo esengi kaka pese loro zelo ko balobi ke awa nde makambo mama to beta masola connexion to zo beta masola connexion artiste mo wazana ya to zo star one merci madame. Ça va? Robert Masola connexion, ministre de la communication quand connexion, yemo kwa fongola ngo yemo ko mutatindi te. Otaki artiste. Pese la ba peuple congolais, pese la ba nyoso baza en étranger ba congolais. Oyo yona nga to vers na monde internet. Na yebi ke yona nga pe to kembi. Mais bazongi sango lelo le 20. Oyo moi message moko eza la clé soit fongola yango ba yeba kino ba kanga yango pourquoi ba fongola yango pourquoi otaki artiste. Bon, premièrement, je tiens d'abord à remercier le ministre. On a eu l'occasion pour la connexion. Vu que nous avons la connexion. Donc là, on a la Chine, il y a la moitié. Et là, on a un fort. Mais c'est un démo, donc il y a des mois payés. Mère a gagné la Chine. Mais il y a des fois, on a gagné la photo. Donc, c'est un peu ma cache. Dans le Kondi. Moi, je suis là-bas, je suis là-bas. Donc, prochainement, tout le monde est dans la politique. Pour venir m'appeler. Mais pour une connexion le 20, j'espère la relation déjà au solo de Anna Bango. Ah, quand non, mais non, sur la soir. Moi, na poto, babi yone parisien. Ouais, bon, on est dans le bambou quand les bâtiments des anneaux. Quand tu as connexion zongi le 20, bakata qui ont le premier, bazongi sango le 20, sentiment non ezani. C'est nazale songo makasi pour y biso to commencer la mini internet. Je remercie son excellence honorable monsieur le ministre Mbalasi Mababu. Les gars petit Mbalasi Mababu ça pour biso tala ngane na boy na sali pour mon akini. Donc na vivre ça. Jina mianda roboti na moi muke moi tinde za to kezo mo na banki ni. Adisha motomètre beba zibeba beta gauche beta droite. Moi tinde izate. Ozo mpona donc pour singa na son excellence. Wale za mamba politique za mamba mboka et ils ont un rapport moko tina mamba téléphone za kwa téléphone ngande za boyo singa bon pesa ngana téléphone yo na kanyon pour na 2 mois. Il paraîtrait bien pe banjire l'équipe bozo finga bato bana pouvoir yango bakata connexion omoni biso kutuna net na ba africain to finga te to kene ba États-Unis on na biso niveau ba fingela ka ils ont raison te ozo mpona wana za ba raison te za ba mama mike donc il faut ba yeba robongo. Merci Ezama Mike Mike, le grand caméraman va lever Massamba, moi mobile moro ya swag. Vous avez tarato.
Bonjour madame. Compte tenu à connexion bazong si le sentiment non ezani. sentiment eza makasi na perdaki ebele barelation ezala trop na whatsapp na facebook mais nasepeli mpena na connexion dezongi esungi biso makasi na connexion tose retrouvable Surtout na poto batindelaki mbongo tisiko ozunanu. zwi nanu te tofete bie te mpo na connexion tozati bilamba kala lokola connexion ezongi nasepeli makasi mpenza ya tro. Madame bongo yo envie na yo. esalingaka baba mpona bambongo ekangamaki moye na fete bien eza te bande ezongi boye na ofete bien. Merci. D'accord. Merci. Bonjour père. Bonjour chef. Tozobeta masolo ya connexion bango moko bakangaki bango moko bafongoli donc ezongisi bakongole mwa nsima nayebi te mpo na yo sentiment no eza nini. Bon, sentiment eza mpo ezongi regret eza mpo baprivaki baétudiant basala barecherche tout consort donc à part ça efacilitaka biso na bato bana libanda tosolaka na pola donc mais toutefois tosepeli quand même mpo ezongi. Merci papa osepeli ndenge ezongi. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. ngai etibaka honorable na barumbu na pesi yo mbote esika kozali net. C'est bon. wa nga na bosani te oncle na nga batiki ngoma oncle ya prêtre parisien moko boye azosala nga mwana casine marie ya valence ya sirin de l'ambiance charge animation Congo chanteur animateur. Merci. Merci artiste, merci. Voilà fidèles téléspectateurs, émission solo la bien et comme la souka kaka ndenge ezalaka totaki bozela bino par rapport toza na espace fikini kaka ndenge bozomona bato bazaki ebele oyo baye kolela maître Gigodo oyo atikaki biso déjà donc makambo ezalaki kaka keno pesaka keloko zeloko boss na ngai voi Marnod place ozali tozosalaka mosala osekaki nga lobi keno mende azongisi biso connexion azongisi connexion tozokita soki na terrain toyeba point de vue ya bato compte tenu ya connexion ezongi nini mpe bakatelaki yango nini à suivre émission esuki awa ça j'oublie bino tout bana tout ya Afrique du Sud etina ngai place ozali nayebi ke makambo eza déjà bien logique émission solo la bien et comme na suka journée ya lelo tozokota mpona kointerviewe bato compte tenu ya connexion bango moko bakangaki bango moko bafongoli donc tutu bolingi ke boleka na émission oyo boss na biso aza wana Arnold vraiment contact na eza wana benga ye akotinda yo awa na Kinshasa soki mpe vandaka na masina caméra oyo na Arnold ya boss na Arnold tokokita na masamba grâce et moto akomonte yango na obenge mikolo 2019 na obenga ye misepi ya olo donc ye azomonte 15 émissions na journée par cotition yango eza nango logique. Sans oublier grande sœur propre Sandrine ma coordonnatrice place ozali ibake solo la bien yeyo donc émission eza wana Congo direct eza wana mpona biso tout to consommer to se réabonner massivement parce que eza makambo ya pesa eloko ozwa eloko adage mo na oloba ngo mikolo eza boye basalelaka nzoko cercle te sino te akosali so perte ya mabaya elobi ebele sala baanalyse selo oyo par rapport tozo continuer kointerviewe ka bacongolais compte tenu ya makambo ya connexion. Merci masananga grâce yonde makambo balobi ke grâce masamba yonde makambo spectateur tozobetaka masolo ya connexion bakangaki le 1er janvier bafongolaki yango le 20 lelo nde moni toto na point de vue ya bato ndenge nini ezalaki. Bonjour. Bonjour Toto. ozalaka na telefone android non? naza na telefone android mais nasombaki bamega nanga mpona salela internet donc bamega tout elime plus de baunité nasombaka ya 4000 baye kofongola internet soki avant-hier bamega nanga nyonso ekei sikoyo nakosala ndenge nini sikoyo batindelaka mbongo na poto ozwi te compte na connexion nyonso donc eza lokola na bandeli via zéro. mais bakataki yango pourquoi est ce que yo oyebi raison de bakatelaki yango te eloko moko te nini te bakate donc balingi basala na bango oyo toyebi te paraîtrait bino bobana ofinga gouvernement place yango bakataki connexion tofinga gouvernement ndenge nini bango makolo mabele tofinga bango ndenge nini kolo mabele bango tofinga bango ndenge nini est ce que connexion zongi sentiment no ezani te nasepelaka nde connexion ezongi mboka engali yo moko oyebi tosepeli merci na mosala. Merci beaucoup. Patrick Ekule, Chama Bola, donc Cérès Divita, donc mère Florence Bandou, donc mère Liliane, donc Tonino Fernando, Titi Levalois. Artiste contact no est important on est makam. Donc 081 35 70 925 081 35 70 925 081 35 70
925 donc en fait ça rambote na zenanga abe Léon Kachoba memanga ba dipiti donc abe Kadima Gordon Apiti donc Nanou Mozu et puis Ingrid Monza maman nanga Bernadette nakati à Paris et puis Junior Mata Bogo Mata donc côté Bozali Fanny Mata donc na pesi nombote donc ba Dikivila donc na bosanité donc PDG donc Mutambala Mutambai donc venant Mutambai donc Mutambai donc PDG Mutambai ils ont photo kuna donc petit dans le soleil ni à quel descend à pesi numéro 080 925 bana Suisse bana Hollande bana Irlande bana Allemagne bana Madrid donc bana Belgique donc bana Suisse donc le Serba côté Bozali à l'État pour ça y est pour donner un numéro oyo pour soutenir là Canada fait Junior Kitioka. Voilà, fidèles téléspectateurs, toujours continuer kaka émission na bino solo la bien toza toujours na fiki une place nini maître Gigodo bana matititu bayaki kolelaye batomboli déjà corps waza pembe na nga mwana nzambe tepelo azalaka pembe na kikese emenea chakuli bonda sidaso boyoka wana obobina kolo na ngoyo ba changeaka histoire te et ba changeaka jamais idéologie kolo idéologie yeyo yena ni tepelo mwana nzambe babi mwana matete ya tongo mon boss Arnaud Voma, Talabana Matete Bango, Bagigo la maître na Bango, donc au bête Masolona, Tepe le monde ensemble. Leader, bonjour. Bonjour. Vous avez Kanda, comme vous avez Mawa, ou Yembi trop ou bien des Yembi trop, toi la Mawa, Moutulanso Gigodo, toi la Mawa Pendagrave. Maître Gigodo, a Koufi Jeanne Boy, n'a habité bien si Ezade choc aujourd'hui. Sentiment de ce que Zani nous tête et maître à Koufi, yoza na minute yoza leader na matete, ça là des succès trop na ba matete partout dans le monde. Ouais, yebi yebite, ou expliquer que non, yonde tepelo mo nzambe pembe na kikeste emene. Ngande tempelo ba Gigodo balanda idéologie nanga. Ponga mutu na bandi mbonda na matete. Na kenda ba mikili na sa pembe na case, pembe na ba VPP Kale, ba Marie Paul, na suka ndi ba case. Gigodo alanda idéologie nanga azaki joie nde na OBTP gwake Gigodo ayaka na mandina face à face na Mboloko Gigodo ayaka wana atalaka nga nde na obeta epesaka epe elengi atika ebale alanda biso na animation ntango alandaki na animation ye mwana matete yo mwana matete bozalaki na mwa baconflit te tokozala conflit te na ye aza ana mongo isola iso nakoza na conflit na Gigodo te andeko nanga. Il paraîtrait yo betara biloko mingi ya mabele Elise na ebité o changer idéologie ya Kester comment kota na monde iso na iso kaka ndenge olobi kaka po oza iso na iso yango olinga osala donc ligne wana ya mabele Elise ngana on abete eloko mabele Elise ba rythme wana na badasi ba rythme eza yanga mabele anda obeta botoma bamona nga na guitare accompagnement bamoni nga na basse na synthé pour euta na Sorbonne. Donc Sorbonne mutaye na synthé awa to banda ko beta na harmonica. Na beta keloko mabele licité ba na krité ba binisa monde te. Mabele mutabinisa monde akufa. Ba o batikali futi o. Ah futi o soso pembe tala mutu yo abi futi o c'est que wo ça la continuité bien té. Si vous voulez, on a un groupe qui est sukisi pour aux leader na et pas après ça qui que ton nom repose un peu. Si vous avez un groupe en Panzani nani pena senti que soit zo yemba boy, bo senti que Kester azali. Na mona motute. Bo patuziana. Na zo mona ete kuta da faux chanteur, aibi go yemba te. Patuziana za faux chanteur. Faux chanteur obinga nga tata leki. Aza faux chanteur agende ba yemba kana ba Sankara de Kunta. Pour aza porte-parole, aza musicien te. A porte-parole na Sorbonne à kota te. To kote ka ngai na mene esili. Pas touzen à kota Sorbonne te. A kota te. Eh pas touzen tala makambo, tepelo aboya yo pas touzen. A kota te. Mais c'est le yonenge kota ina caisse. Kester adaya ki matika ki makambo pas touzen. Atika makambo pa nanga. Baza bayanzi sokola ndi famille okoya okufa. Via ko tsanga templa zonga na mboka via zonga na mbunda na zonga pe na mbunda na bona nga koela na ba filmiko biloko na bango ba lifanto nanga pona tikela bango ya bango. Le mot de la fin au temps que artiste et musicien Tepe le monde nzambe
bayoka ta mo strepo bazon di ebele na poto imagine pe na profil ba bosana do ba boulene ti voyage na yo soit yo pe au Kenya na ti jigodo mais surprise moko ni no kosala bana poto na minute oyo surtout boss na ngai Arnold vraiment mona isa ya tongo en plus mona matete moi loko moko boye ba senti que type le mona nzamba sa koko ukazolia mbinzo miso na dendo nanga koko ukazolia mbinzo miso na dendo bana poto batuni telele kote kuna bandimi koko ukazolia mbinzo miso na dendo nanga koko ukazolia mbinzo miso na dendo nanga bango kuna bandimi telele bana pari bondimi ale monde entier bandimi koko basi baye na dendo mibali baye na kwanga basi baye na dendo basi baye na dendo koko bazolia mbizo miso na dendo koko bazolia mbizo miso na ale bango kuna bandimi. Merci Arnaud vraiment par le big au tepe le monde ensemble à Silete. Koloe sungabana yoga libonda se fondation mundele libonda se ya mwana nzambe alelo boko eba alelo boko mona yoga libonda se ya mwana nzambe mama demira tobina nine demira tobina nine libondase bondase ya mwana nzambe alelo boko yeba alelo boko mona ibondase fondation mundele kilibaya kadi bonge kiliba bonge mwana nzamba ye kiliba bonge kadi bonge akiliba yaye akiliba bonge akiliba yaya allez manger pain oh maman manger pain oh maman pain oh maman manger pain oh maman yango wana bana poto mikili toza na album na biso kombo na bolole nkemi yango wana baobeta koko azolia mbinzo misu na dendo nanga toza na studio na Delvo bokoyoka kaka koko azolia mbinzo misu na dendo nanga. Voilà, fidèles téléspectateurs, tepe le monde ensemble. Mon boss Arnaud Divoye Mabalobi, yonde cordon de cordon, yonde kolo makambu, yonde boss de boss. Tepe lo yeyo, mutoemba tchakuli bonda si yeyo, akufati azana no vivant. Isa air moro ya bien bo aider tellement azana studio. Mon boss na yebi ke mutema malamu osala kango vers biso. Artiste yeyo, artiste chaîne na biso za Congo direct officiel. Na kati ya France. Pesaka contact na yo à travers chaîne Nabiso et Zola Nama partout monde natie bako benga peo osupe ba contrat libanda numéro na 089 444 54 15 089 444 54 15 na suka wa numéro zwinga. Merci fidèles téléspectateurs. Émission comme na suka tout cela qui na matanga maître Jigodo moi na matete. Oh bomona tout ton tour to na kati espace ya fikine place nini toyaki kolela maître Jigodo boti ko tombola corps yake na palais na ye donc place yake onande yande chez surtout à toi ba passager un jour to koleka kaka. Merci mon boss, merci na staff technique mo bimba bazai ko sunga sans oublier chinois les grands réalisateurs montés ba lobi ke Misapiao lo babi yonde makambu. Et sans oublier derrière caméra no mona masanga grâce Masamba. Ali tonda raté à qui collait pas voisin. Est-ce qu'il a rotonda et aux abino temps 2019 tomate ascenseur. Si il tomate escalier simbité ascenseur surtout le colo. Merci président Nathan au PCB. Merci.
eselka natiki ve nanga batiki ngoma Paul Kimpioka kabongo Frank bozala na bababi dodo koti wana maipongo. C'est bon. Mbote na Suisse. Voilà, fidèles téléspectateurs, tous continuer toujours à ma connexion et pénaliser les Congolais. Donc, toute une 2 ou 3 semaines, pour éviter, comme on a vu sur le roi Bassina Bango, on l'a changé jour au jour. Cette fois-ci, au boy bilo, on a parce que le gouvernement, si bientôt, et vous allez monter, vous allez continuer à couper ma solo et connexion. Bonjour, papa. Bonjour, mon frère. Papa nangai grand frère nangai connexion bakangaki yango bafungolaki yango lelo na ba 23h na ebité sentiment no ezani Sentiment na ezali connexion tozi moi te ebele ezalaka ate ezongi mabe kutu nde ezalaki na bapénalize bato ebele bato mosusu basalaka na makambo wana epénalize bango biso pere moko boye toyaka bato ya bareseau wana na bacope na babulo bon eye nango kaka okoyeba cause bakatelaki yango te otake congolais aitake congolais ngai na yo toyebi à chaque fois makambo ezala na mboka bakata yango kaka ngai no toyebi yamba liboso te turo nde ezwi mwa ta mais ezongi bon espérons ke ndenge ezongi ezonga pour du bon ezala su te ke na makambo ya sika oyo toyobanda na banews tozwi babi bakataki yango parce que ere baélection esilaki dimanche na bobandaki congolais nyonso banda kopublie dia barésultat na place ya président corne nanga yango nde bakataki connexion te bon affaire wana ngai nayebi te mais yo oza moto ya presse okoza mieux placé ngai nayebi kaka ke chaque événement ya mboka basalaka yango bakataka makambo wana oke o mpona élection bafe nayebi te baévénement ya rebele même ya makambo ya baélection même ya bamakambo ya nzela ya des personnes mpe ezaka mpe akozwa mo eloko na ye atindiki yango na net akomona mwa boye eza nango makambo ebele eza nango kaka o wana te okanisa. Merci grand frère. Merci fidèles téléspectateurs, tous betara masono ya connexion au bakanga ki bazongisi. Tu éviter esprit ni yesimbi bango bazongisa. Bonjour papa. Bonjour. Connexion, to lire na connexion. To solana bato poto na connexion, appel normal be comment passe. Bakata ki connexion bazongisi connexion. Sentiment no ezani. Bon, sentiment na ngezaka ki c'est bon puisque sa connexion misale ezalaki to vivre te pour actuellement monde comme le fonctionnement monde des connexions. Alors, pour suspendre la connexion, vraiment, il y a bien trouvé en tout cas, bravo, merci. Merci, grand frère. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, émission solo la bien et comme il a souka, kaka nenge zalaka, naïb sarabinoke, émission ezalaka moko, otopeta ma solo nango na katia, Congo direct officiel. Vous avez géré et pas le grand DG Arnaud Voema, le yone makambu, solution makambu, et ça na Congo direct officiel. La journaliste a boé, à tout cas père, vous savez qu'il y a un sétio, mon nazio, on est ensemble. Émission solo la bien, journal Lelo et comme Nasuka, ça j'oublie tout au bas soutenir. Émission solo la bien, en particulier les bandamboka partout dans Congo. Dino tout, banna ya matete, boss nanga za mona matete. Atanga université na ye wapi, tunanga wapi. Ista Mouchetu, tango ingénieur. Yango préféré na ye tellement à technicien, à salaire technique. Chaîne na ye nde yango na Congo officiel. Les gens na bino tout Congo direct officiel. So beti vous allez jamais dessus parce que kuna nde place makambo. Yo salama bana tout ya poto, bana tout ya tout ici place les alliés boy bagé. Émission eza bino batutu ba soutenir petit na Jordan Kaeli, Jordan petit na place uzali na ebi makambo. KBA Jordan place uzali makambo za déjà bien chancelier na kati ya États-Unis d'Amérique. Feza aux logo tala lelo na ebisara yo place au commun appel on comment on est ensemble. Donc toi si on fait yo lelo aux États-Unis lobingo na Canada. Masananga aux appel en France kolanda boss nangai voyez ma place uzali Arnaud et ça la bien donc on est ensemble, il n'y a pas de souci surtout Odia petit sœur propre Odia Christelle na Djoubek et ça j'oubliais grande sœur Yolande Moisson na kata Djoubek toujours petit nanga Jordan Jordan place vous allez na kata Djoubek Québec makambo
venant on bagarre kaka yo yebi donc ma escalier émission solo la bien et comme na suka merci na staff technique mobimba ba soutenir solo la bien journée à lelo ko banana yemo les grands caméramen yenani grâce Masamba Masamba grâce ya toge musika soki cordon a solo li bien te yemo ko faire genre makambume ensemble na boss na biso Arnaud Divoima mona iste atongo mona matete atongo to betara makambo kati ya France ezande logique et ça j'oublier bino tout bo soutenir biso na Londres, France, Belgique, Angleterre, États-Unis d'Amérique, Canada na pesi bino tout ba bon dimanche ba bon week-end place aux ali ba émission ezo kota déjà bo ba solo la bien ezana Congo direct officiel bino tout bo zana bo se réabonner massivement parce que solo la bien de makambo eza pese loko ozo elorme 2019 nana dajement na le belango ba sale la ranjero cercueil te keba la perte sa mabaya place na cité wana émission solo bien et comme na suka merci le grand réalisateur chinois